Paka so botie yuko ya chebino ipon. So yo tie yuko ya acho ipon. So yo tie yuko yo zana ma okembi. So ko tie bo zana wazari. Ni wala o salango o pratika ya na yo bisa yo belle vie. Belle vie ça lokola to tshelo ka ba maître Tozo. Molimo na bile pe mana kimia ba maître Ifabok, ba maître Gastino Mabile na kati ya Italie. Ba fierté ba belle vie yango. Ya na yo bisa yo. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs, vous qui me suivez de partout. Je suis là, Jemima Ibé, les gros bébés de la poisse congolaise. Appelez-moi la Giga, la fille qui dérange, maman d'amour. Voilà, là, sur Bosepe Nanga Babi, la troublante. Jemima Ibé, la star du moment. Partout, bah, au Bélé, Yonde. Et ça, à moi, plaisir. Voilà, donc, merci beaucoup. De partout. En tout cas, l'actualité oblige, qui chaque épisode na biso to ko pesa biso bino elengi to ko commenter ngoto to to famille libota bo benga biso ba Roger Baka ba film nigérien pour to interprète ba ko manyola ba film na biso. En tout cas donc lelo dans un bino na mwana suka boyebi bien Kazanga, ça fait qu'on va essayer un peu de parler par rapport à film na biso 3e épisode de Kotaki et puis to ko kota sujet oyo na ko lele ya na milu Frankenda. Et ça linga pasi mutu tout temps azwaka zemi na ye ayebaka ke ake hôpital abota asimba bébé na ye mais lelo boye komi sujet ma finga et puis tokosola na Bianca lokwa aza mwana lingwala. Qu'est-ce qui se passe na bana lingwala pe comme likaba ba commune. Qu'est-ce qui se passe dans moi là-bas dans lingwala? Merci beaucoup Naïmoro Poutine de l'écriture. Ben vite qu'on dit la patronne, la maman Koma, honorable, son excellence. Moi ça va Fossette. Poutine de l'écriture. Article écriture na défaut. A Koma. Maman Morote, maman Kao debout, maman un coup. Olali. Voilà, to solanda makabu ya belle vie et puis aussi 4 fois boss depuis Paris. FM 4 fois boss. Bayoka son 4 fois boss na peso bambote na yo les pétroliers de Dallas JB Koumaluta. Bah bon séjour na yo place aux Ali en tout cas maman Hortense batutu bolingaka mami Sadina. Maman Sadina, Mami, merveille mata depuis Kinshasa, en tout cas, la famille bota solo. Donc, exode de Mike Bifungola ngaba mona, moi en tout cas la biso, et ma famille bota la biso, donc yo quoi Bianca Zanga, Bianca Boni. Moto na succès, Jemima Ibele, gros bébé de la presse, la fille qui dérange. Aïe, Babi Mukolo Mayoza. Au foulé moulin donc babi yo vraiment moto na succès dans le quoi goga babi yo vraiment héritier voilà donc babi vraiment gros bébé de la presse en tout cas merci beaucoup na abonné tout ya chaîne vraiment beau s'abonner batutu o balinganga tout ça même moral na bino babi grâce na bino biso de toujours ça vraiment en tout cas beau liker plutôt beau commenter beau s'abonner ah oui ça ka ba jolibilité vraiment bien ko zanga tozala ki tolobela ki deuxième épisode maman zo pesa ka bilengi maman zo baksaka ba sauce ba sentiment ba munga ba pili histoire eko maka goût tango tali 3e épisode o batutu bande ko zela mais kana ko panzela biso au moins on est maman Morote mutu boussole en tout cas belle fille kandi la patronne manzambe écriture kandi gros bébé de la presse obi na vandima Nathalie premier au tableau non on a talaki poésie le en tout cas ça papa atali ne âge à grâce que grâce à comme jeune garçon bona boy tabla luna ndenga bengani luna lupang mais premièrement ngano na biemo luna lata keza na dinte ko ya ko luka mobile to ko ya ko bondela mobile na teni wana donc américain qui vraiment faut pas bengani kaka et puis natali grâce à ce courage ko ça pas bango avec copine nga meto boyani pour la lingi moi si mususu bana lelo ya demi Android bana Android babanga te sur ba parentin abisi papa bango abi vraiment dans les abonnés va vivre na meto kaboni ne pour ayo bondela nga pour na comme na copine mususu grâce aux lo yenge en tout cas o bangi ta papa binote
et puis naye kozonga so mwa nsima natali lisusu gesho na piro table bakeluka mwasi mwana mama top en tout cas Léa vraiment en tout cas Léa vraiment ante bazalaka bon fo mwa rigueur na ndako ya bato lesala ezalaka te donc gesho azoloba neti comme so deza nango na wenze obi table wana esimba mpe ka bao mibale mpo niveau bavandi na ndako ya mama top nande bayoluka mwana mama en tout cas te ya Bellevue umela vraiment umela en tout cas 3e épisode eza makambo komona sous chose grave Luna bangi na ete obi bafiloka ba Luna ba courageuse po ngai soki nazaki mama ni degré na ngai na beta Luna comment yo te engeza violence bainga bakanga Luna comment longwe pa na bino combien de kilomètres otike pa na bino ya koluka mwana na nga na kati ya ndako po bolingo ya yo osede bolingo te bien ka bolingo no babotolo love quand même oui babotolo mutu ni atalinga te basiba mobali na ye zwana nga mbongo zwana nga nyatu mobali na nga nde kozwa te sikoyo nalongwe pa na biso nakende oluka muninga nanga mpo bango mbe baza bana na miso ya mama ani sikoyo nakende koluka mwana epe baparent na ye kende bepesaka po bopekisa mwana bino alingi mobali nanga yaya atanga mona oyoka soni soki naza femme mariée kana baki chéri boye po anini mais oui omona ngo teke Luna na place wana agafe il fallait zela la fille à question libanda lopango na ba po deso ozwi de adresse it banda kata koleka wana chaque jour moko omona ta libanda obeti to omona ta tande kona maso pesi yo kote tina ndako na bango aza courageuse Luna ebike bianka kotala lelo boye Bellevue formatrice a formaka Bellevue kotala lelo be Bellevue Jolienne ndenge azoko incarner rôle mwana na atanga na ina obi mwana wana aza lokola mutu moko asala théâtre des années vraiment on dirait mutu moko aleka epa bamaso brimbo on dirait mutu moko aleka epa Jericho Betox on dirait mutu moko aleka na bagroupe Simba on dirait na bagroupe Sinark on dirait bagroupe na biso epa papa na biso sans souci mais nzoka andeka mwana ndako bapeseka formation bapeseka nini basaleka casting nika yo kovanda tala mwana ndenge avandi abili olukaka mwana moseka Thibaut bonjour ça va mwana abangi na epete mama abi siko tuba atuni abi eske mama moseka ngo oyo koluka yo yebi abi wana camarade na ngai abi moski wana camarade na ngai asoni mpe na peshanga atuni mpe abi na peshanga babala yo donc seke neza bo mama moseka te kane de apela makamni atuke babala na bango ye te ayaka na place kota na oyo aya kindoki ya mabe tala Turbo aza na sans voûte obi soki mutu akoti na sans voûtement mpona obima so oyebi nzambe te eza pasi po tala Turbo modele abana olinga te mama ne asaka nano na peshanga mais tala tiki mwana na moke amanipule peshanga ti bakoma na niveau ke peshanga asika atangisa na mai ya misu mwana na moke wana koma nani nani Jolienne alelisa mokolo kwa peshanga camarade ya mama oseka mwana voilà donc tolobaki topesa bino ka sentiment biso toza wana famille libota tosala plus promotion ya filme na biso boyokeleng Ronel azobete na nzela elongo ya sepeli nango mpo grande sœur na ye komona ye omoni na ndako Jolienne akomi déjà impoli mwana bongo kopeka geno libanda osomaka minene so paro moni da mwana komi da ba comportement moko ya ko banga o lusute seke aozwa ba biloko moko boye oyo esala ka bango lusute ya chose grave amemi ba parents na ye etipe ba papa lombe azobenga papa lombe beau père na ye maman na biso Esther belle mère vraiment na acha mwana wana tanga moni grâce obima ayebisi bapapa bango abisheri na ngai wana oya
inoccupé. Oui, on va gâter. Ce que tout le monde se passe, ma mère Esther abi, ça là, Tina Tierney. Oui, Tina Tierney. Azali chanteuse ya nini ya américaine. Abana ko tu asuke belé l'autre bila mi couser boy. Ce que autant nani alati ngo abenga bine ça là, Tina Tierney. Donc on se dit que tableau moko boy écouter là ce que j'ai d'acteur Papa Lombe na Papa Serge. Ya en tout cas Papa Lombe, Papa Serge vraiment na flatté binoté papa en tout cas vous êtes meilleur. En tout cas bozo méritango abi no omoni ngane na vandi boy. Ngati na vandi boy. Te fona dukela papa wana ba trophée. Yo fu dukela bango okozwango wa. Ngai. Okozala to fango wa. Il s'agit que na somba pona bango na tambo na nganje na somba pona papa na pesi. Non. Meilleur tableau du monde. Yaya, mais tala nazo biso meilleur tableau du monde ndenge zabongo obi bavandi vraiment na assiette na bango na raisonner Lombe akala na raisonner passer Serge akala passer patron maman Esther Nathalie sous na Sinak Nathalie maman ni na groupe Simba te bazaba n'imité baza ba fierté ya mboka na biso bato wana te bazo mériter ba respect en tout cas bino bato bazo inga bo manquer bango bokeba yaya komona plat dans dia modèle wana ba pesi ba pesa bazo bongisa film a belle vie na motema mobimba on va te bemba ba nini ke te ba ya retourner kuna pona enveloppe te aza tellement respect mingi na bango yango mo ba tableau na bango raté. En tout cas bravo ba papa na nga bravo ba maman na nga boza tokos et bien on t'a posé fali poupa bo tokos Et bien moi c'est pesinga sko papa Lombe aza artiste na amunene tout dans po nini tango sko yo grâce à bimena ba Jeanette ba jamaïcaine toscope abengana ki tanga zonga bi tu es venu to bunanga na abano longole lamba table sili et continue fatika moi grâce à ça moi boxer yo na maman na bino non 4 épisodes lelo kala bo consommer moni lelo 16h30 bo kota bo tal l'émission et on dit film hein bo tal la film mais ça va inda ezo inda mabe ko pesa bezi combien ya za cyclicité la patron azas donc sur 100 déjà donc na coach déjà 85 le suko photo comme c'est na 100 asa ma 100 sur 100 parce que azo ça bloko moko boye ya bozo nyoso botikela nga mutu montre botikela nga belle vie candidate maman Ochigar maman Ochigar maman Rai Goshi yo oleka wapi yo abe mouvement nyonso judo yango belle va obeta ataka bino ka ba na bino en tout cas belle vie oumela nao oumela vraiment voilà donc la patronne merci parce que toba to ça ka promo toujours promo ne tombera jamais bien kazanga il vous a mutupe au sala théâtre kala oza kombo na monde théâtre les lobes qui passent aux amoisi au code appelle le lobo bali au boti mwana yo mais babasi o le lobo azana zema kie aboti mwana kufi o esala ka lelo pasi mais totali ba ndeko la biso ba chronique maman o ya poto ba sala émission ba zo finga Naomi Lufankenda o a joué ke pa ya papa la biso Lombe motema ya Roger Kalala parce que ba sala ka émission moko pona ko déplorer nde ba finga papa na bango Lombe ba finga ba bi yokutu okoto hôpital na zemi tala Naomi oyo obima sa mwana kufa yo ko loba ba fingi Naomi atangisi ma misu mwana nga la rati lelo passe 9 mois ita ke maman ko loba ni omoni jemima nous sommes des responsables tout ça ba vaut rien te jemima ponga na finga yo ke jemima okota ki na hôpital obima bo pamba fo mutu na ngisa te peut-être jemima na vie na yo mususu ti okomi na ba age to na ngo lelo bo
otikala ta kozwa zemi ata ya kolongola pamba ata kutu ya olongola na bojeunesse na misu olongola te misu naomi vine mobima longola zemi te misu mpe zemi na liboso ka mwana wana me lelo esali ke ndeko na biso na simba mwana wana te yango ekoma sujet na biso tokoma ofinga ye alobi mpe likama be oyo namoni naomi alobi te badeplore par rapport ke bazomona bato bazolinga bamanke po eza elombe bango kutu na mobali nde balobi kutu mabe to abi non mobali no alobi ngai nde na boye mama sila babacook naza bacook mpo mama sila aza naza famille libota mpo mama ya nanga belvi azala bacook mpo ya nanga sila aza mabe ezalaki te alobi eloka mabe te alobi eloka mabe te couple ya bato babe eloka mabe te oyeba relation mingi ya bateatre mingi badamisona bakarbone mais bango comme officiellement bahonora bata théâtre basala fierté ya bacomédienne to ya bacomédien mais ti yo oya na tv omanke moto abongo obi oza motema mabe yo mpo oza mwasi ti est ce que yo oza sur kaka soki nzambe soki osimbi bana mibale to bana misato est ce que oza sur 4e 5e osimba bango oasir te yo oza nzambe te soki lelo naomi aperdre mwana moko est ce que oyebi lobi na ye ndenge nini ezala oyebi combien de bana mapaso nzambe abombeli naomi oyebi te yo kofinga motu te oza na droit ya kodeplace langage epa motu te parce que motu amoni mpasi motu oyo aperdre 9 mois na ye na bacaprice azemi ndenge ezemi ezalaka maladi ebeta ye balukele manga baluka mabele baluka nini baluka nyonso tu wana bacaprice wana nyonso tu ya zemi wana me lelo moto yango asimbi mwana te finga te eloko mosusu finga kosila te makambo ndumba badamisone mpa bato ebei na monde théâtre bebi tata réputation naye peut-être korapele te ke ndenge azalaki na zemi ne aperdre mwana vraiment donc nga vraiment eloko na esa bandeko na ngai ya théâtre to bacollègue na biso bato baza na poto bino bato bokoma komimona lokola so boza na poto nde boza na paradiso nzoka boza na paradiso te boza kaka na mabele oyo ya nzambe nayebi te différence nini ezalaka nde bokoma omonake nde bozalaka na poto nde biso bato toza na afrique onde te so totali mpe na balogique des choses par rapport à mosusu bino nde bofingaka baninga boye mosusu ata o libanda prince mosusu mpe tour eiffel wana bokoma yango te mpo bakokanga bino bosala bavideo kaka na bakati ya ndako na bino bolakisaka biso mpe balibanda ya mapango bovandaka te obimi ata libanda mpe tomonaka te abimi mpe libanda tomono mpe kene osali mpe video quelque part yaya ti batikaka kosalela biso batrafic moko ezanga ata motu na makolo yo ofingama na omi ovanda ma ofingama na omi tolonga wi na omi andimiki akufela mwana sikoyo apart boleki na omi nani oleki no mpe na omi na eloko te oleki na mbongo te oleki na eloko te nini te po soki abeya poso mpe na omi abeya poto wana asala mashita olia motu aboma motu okepe poto eza kitoko te kosala motu rappel omoni bino d'abord fo bozonga baklasse mpo boza baessence moko numero 0 non namona te mpo tinga nako morapele moto lo omoi ya bongo defo na pesa yango nano likambo so donc likambo so nalobi na moto esa mawa esila te ndeni matanga ekoma lokola fete ekoma baguerre d'esprit omona moto ana mawa me moto ake tubele biloko asa $50 mpo ayaka affronte moto akufeli siko mpo motu oyo aza neka bongo mpo afinga moto aza na matanga elo ne ya gafa mona wana nga nde naza boye nalenga poto te nga nalenga poto te poso na minaki poto siko na okenda yango tala na oye biso jemima mona toyaka na bainternet ezaka bafi na biso malgré tout bando etalango eza te nga so na bino ya poto lelo makambo na oloba mifile esa yebi nadi kialo to iran kialo to bayebi mama na nga aza na betard poso na bino ni ya tetere moko $5,000 na ya na poto mpo na passeport donc rien n'empêche coute na ya pe poto parce que neza bo na mvi yango non te natalaka kaka keno navanda nao na mama na nga naza nao na mama na nga dofo nabatela nao mama na nga domama poto wana wi nakokendaka na nga poto mpe ya moto aclotire yango aza te mutu vraiment oyo ndenge aza basimba fongola poto wana aza te mpo bato mosusu bakoma omona ondeka nde baa na poto nde bao baza bameilleur mpo finga moninga likambo bongo voilà donc ça fait très mal
batebele baza na baka oyo o Naomi akutana nango yo kati ndo finka Naomi olelisi mutu mususu pe Bianca oyo kalelisi mutu mususu pe alelisi presque mokili mobimba na ngambu na bango bafingaka bato bakufa mpo na nini bana na bango moko pe bana na bango moko pe ya bato bazwa bakufa siko mpo na nini to banosaka barappel to ndenge nini omona ngo te keza na sens te ozokisi mitema basi oyo basala bafauche couche ozokisi bafie babota bamorne ozokisi bamama oyo azaki amoni mwana ata 2 jours apamba mwana akufi opesi bamama na tout pasi. C'est l'éducation. On a juste pour prodiguer un petit conseil au lobby. Apprendre où à laisser. Nzamba mon arabiso. À tout la YouTube, Dieu nous voit. Nzamba mon arabiso. Bianca Zanga, n'est-ce pas toi tu es un enfant de Lingwala? Tu es un enfant de quoi? De Aketi, de quoi? Moi je suis Kabambar 226. Tu es un enfant de Kabambar 226. Tu es des sortes de Lingwala. Comment se fait-il que bazo bengo à la barre ozoyate? Bianca Zanga à la barre tu ne viens pas. Guerre yaba na Lingwala comme guerre à ba commune. Yvette Kalombo, Karine Mokonzi. Guerre à ba commune. Pourquoi ozoyate que nous osa la cesser les faits? Mama Karine Yvette ici na Lemba. Dernièrement na sepele ya kuna mona ba tika ki Karine vraiment abenda ekoni avanda na kwana ye Yvette pas vanda na kwana mais na compte na TikTok na mona ki live non ya Yvette Kalombo ndinga zoloba est-ce que famille ya papa Evi ndinga ba permettre Karine asala ba nini au moins déjà ni naza boye na lobaka ngo jemima so da to sola raté na temps calculer makambo na ote na temps lobelo no mo ote po ezuma temps comme on a Vivette Mayamba na Karine Mokonzi baswani na kango soute po nini na sola na Vivette Mayamba na Vivette Mayamba ngai mama singa soutien rouge alingaka kotanga na ma rando mobo na Vivette Mayamba bobito na vanda na zonga na kenema pa Mayamba na senga na luka ma Belinda ngai mama Belinda tala mama na mukolo ndenga nga potensanga na ndeko na ngai ngai oui altizanga mfutima te donc akomisango des choses moko boye na koma ka ko fingela na koma ko finga batu pona ti akoma otindanga na finga na mama Zidane siko na kokosala ngo to na vandaki na otanga bia te na kosala ngo te akena luka mwana mai na nga na senga pardon to sola normal la Vivette Mayamba to même moral na sola na Vivette nga bi Vivette lelo Karine boti mwana Karine mwana te na tuna Vivette Mayamba nga bi Vivette lo Karine boti Arieta wana za mwana te o mwana nga bisiko ya te po finga zema Karine to finga Karine po ani boliko pesa ba ozaki na parc Kalamu Karine sa vidéo pa ya Gabi to finga na munoko na parc te voilà des machos salaka mais elle est passée le tolobela makamu guerre entre na po batu so daka o azong si makamu na internet tout le monde va comprendre mal yango na zo pesa yango na linga na talisa nani o Yvette Kalombo bala to za biso nyoso. Oui, tu as biso nyonso ba Karine moko biso bana lingwa tozala wana na fete osomona lelo Karine na Yvette Kalombo nga na okama ngo na okama ya na okama makapo pona eza bongo nanu nga na oka nanu soni atali ya muke na tali ya Guy Mokonzi na oka soni na Natali nani Natali ba Didier Natali ba Armand Mokonzi na oka soni parce que so okena na lingwa neti okuta ba ya minonsu wana nde bazaka na ba Armand okonde mateke Karine na Vivette grand frère ya Yvette Kalombo andorement pas ayambaka Didier boga ozomona na ko permettre ngo te na mona ke bango mibale na oka soni Karine amuza ko vinga Yvette Kalombo te akota tina papa pasteur
nako toucher que maman Yvette Kalombo ndenga kufa Karine nani Yvette Kalombo pas à droite au fin général mon konzi yaya na côté di Karine te d'abord moi elle panga ba Karine na poko tongo zaki passe kana lingwala na buta na poko tongo yaki passe parce que mila donc genre amoureux zaki na porte toi tu ne crois pas pour garde corps ba garde corps ba zaki pas ba Karine ngana bana okuta na Karine na kabinda et pas nani grand ça pas na poto ah tala bosa ya na bango moi sabota mundele ngaba na okuta na Karine kuna soki na kabamba pourquoi pas Karine qui trop français na lo bano ya qui trop donc mais ba Karine na bi français te bon deni kuna ya qui trop français ba mettre avocat bazawana oh ay bini français ya bana vena biso Dallas mo konji respect oh ba généraux baza wana chez bango oh na loba na yo na ba kama solo moni ba Karine ba batu moko bango moko ne mutu basalo ba manquement batu ba finga bango na ba niveau ba Karine wana ata ba Yvette Kalombo wana bazaki batu moko te lelo ba koya na ba ba ko finga na te ba ko za batu moko lelo ba koya ba nini na bango te ata pa ba Yvette Kalombo wana non poko te pa na bango peza ki facile te parce que papa bango bazali banani kuna bango et pas na bango oui papa bango azaki pasteur bango et pas na bango zeka so komi ka na porte papa na bango déjà aza déjà poser pas tout nous cherche qui cherche papa na ba logique wana na lo bana siko lelo et comment ko suanga komona Yvette Kalombo obi ata Yvette asala Yvette makambo na lo ba Yvette ayeba asala direct mon grand sœur na so benga bi Yvette aboya yamba na si grand sœur na ye na sasa nga bibi yanka na comprendre te Yvette na Karine ba ko koma bondeni ba kanda ba zonga chime pa na bango bako baza ba superstar bango ba yebani ba kombo yebana na koma yo ka soni na koma ka passe na tali ndenge to koleli yango moninga na lala na masa na nga mifilesa eya butu eya moi na zaraka na mi ya yo mona ngai te o na mifilesa to so to wela nini mifilesa ayo finga ngate ke ndena lia pa na bango nenga utaka ba voyage ela ngabila akoyo finga ngona TVT jamais ozomona ata Karine wana Karine mukolo moko te lelo koya na TV na chaba défi pa ba tebele ngabo mo misoni na sala pa Karine so na kosa na Karine makambo ya na TV sabino ke na yebiete ayaka te pa yebinga to bana vana Karine na nome masanga te Karine ameli masanga ba ya voutement ba ya bato internet ano me pe secret préféré Karine ezaki vitalo to anotambola ngai to anotambola ngai Karine Francis ana Paris camarade à français à Koufa toi qui biso 4 ba basi mi balé ba mbali mi balé toi qui otoke basi mbali te va bien oui pour na ekotuna makambo parce que na comme banga je commence à avoir un peu peur na live mo be Karine na lobaki ke aloba na Bella alobi na Bella okoya ko finga bano pamba likola Yvette ce qu'on a la meki ko raisonner na bi est-ce que ce qui relation ya Yvette et bani na mère so yo bebani na Yvette est-ce que c'était lui mère na loro morote ba mutu ko la pe ayebani na la baronne em su mutu ko ba ebani bo ngala pe to za la courant bien te est-ce que nga fona kabola ba mi balé de na ko mi ko banga na ebi pe la baronne ndenga za la ka mo pe ko yepe bo pe aye omoni elo kanga na loba parce que omoni ba biloko mususu ba Yvette Kalombo na Karine ba loba za biloko modni te omoni ya bon bango bien za lokuta ngaso na bike na lobeza mamba solo to mamba lokuta peut-être ça passe ça mabe ngalo na isa bino kaka singa famille benda naka ekata na kate ya bozaka ba mère ami ngato na longo lingwala na ba 2012 wana bino botikalaka ozomona bokomaki ba ndeko mongo bo Karine je ne sais pas place tout na no mona Karine na Yvette Kalombo bokoma ba master ce que loko nini ça que le lobo ina makasi bokoma bimisa na ba secret ya kala ba secret ezaki peut-être mutu mususu so ka yoki ngo yoki na soni ngana loba ngo lelo nani jemima na koma nzambe eza Karine eza Yvette Kalombo eza Yvette Mayamba eza meje 30 na kotisi na meje na kata makambo na kotisi ete pas finga non na kotisi na bike lelo soki ye pas azaki mutu internet
ata moko moko tenga Bianca na kovanda na TV na finga bango na defendaka bango pona nini bazaki ba masa na nga toza famille to botami Yvette Kalombo ba batumbo bolombo tuma to finga Karine bango batemi ma ba beta tolo bo fierté ya biso nga siko ça ba nga bien ba masa na nga ba sa fierté na nga na internet ozomona donc Karine na abuna bitumba moko na internet donc guerre baba ni 100 jours ozomona ba Yvette Kalombo wana tombo ye po muta pesa bango goût ya internet eza Karine ozomona siko tombo ye boyaki po bo renforcer sous moi na mai na bino bonga bo kiembisa lisusu na lo internet ya diwa bango misato wana na ebite na internet nana nga koka bango siko bokomo bimisa na ba secret eza ba vie privée na bino fallait baza pena bango tout trois basa pena dio interne yo bango misato zwi Yvette Kalombo nani oyo Yvette na so ngeza la bana lingwala contre ba commune mususu na loba no na batala na bano moni ngeza sko ngape na ye lisu na dio wa to komi 4 ozomona bana lingwala contre commune mususu kasavubu ba mikonga baba bantiele wana donc ngeza ba balimete po ngape na botami na lingwala Jericho betos pa botama na lingwala yako pa linga kota donc ngato se do dio a 4 filles il y a 4 filles na garçon moko obisko dio wana tala na ngeza yo ngomeka wapi okota ndenge ni mais tellement bata banvoutement baya banvuta Yvette contre Karine bavuta Karine contre donc mona mbutu kota na internet ngalo na lobaka Karine tchana se to finga na plutôt pour na minjo déjà maida se sopana bobi misaka nde bana na makambo na ba parents so bo finga na bino bo finga na ndenge ba pimeli kleke chupo le kata ba pimela ke visa nda pimele visa bonga beza mvutima Yvette ponde ba kome ko vanda kome ko yaya na restaurant wana nde saleke ba pimeli le kechu visa et la barre Karine yo za somo Karine yo omoni nani nakolo baza na raison tout qu'on a quoi pas en tort mais est-ce que le kechu atambolaka pe bien il faut que ba mo pe le kechu atambolaka ndenge nini yaya problème voyage za mama kotambola beto mutambola bima bete nga na hebi yango ezalaka ke non même soko dans la moi dossier mo eloko mo esali ke ba pimelo zana biso eloko mobo zana lo bana eloko mobo omoni banu batambola na banga nzambe makambo na bango ezalaka vert makambo na loba mukolo tout mutu ni atuma batutu ata na commentaire ba osanka bien ko le mamba solo jemima wala ndinga mwana sa suka ake Brésil na le 26 décembre 2022 le 26 décembre 2022 ake Brésil le 31 décembre nga na souhaité bonne année par exemple ça bonne année le 1er janvier 2023 na France ina mwana grande sœur na Iran qui a luta na pese mbote bamba ba sa vidéo ya tas comme ta ki na Angola ake Brésil ake France na même pas 2 semaines même pas une semaine 4 jours pona nini ataka mabolongo na se ya alela kama kamne talaka na France bakota na loka ya mbata te makota na akenda na valise ma sac ya gouti ya mbata ya chinois eleka te na ambassade ya France mais aleka nango bamona ete bakanga ete sikoyo pona nini abanga nzambe est-ce que baleke tu babanga nzambe ozomona po lelo bamakambo na bango ekoma lelo baboba mpe po akendaka deja ti azwaka abandela lisusu aluka nzambe oyo aluka ye liboso bien baopesa ye nzambe vraiment bien nzambe maopesa wana leke aluka nzambe ndenge azwaki mikanda na facilité nde bapesa ye na tour wana cette fois-ci alandaka nzela nzambe oyo alandaki c'est pas la nzela nzambe gloire a Dieu azonga so na nzela nzambe c'est pas ça que la démarche gloire à Dieu mais atambolaka nde na banga nzambe. Voilà, donc merci beaucoup. Hein, donc, on a essayé un peu de réfléchir à notre manière. Hein, tout comme l'impression dans Souka, bien qu'azanga balandio bien, il faut comment le malembe, mozo loba, mozo compte ça la vérité, hein, quand la malembe wana, bien qu'à. Vraiment, au fur et à mesure que vous mettez
na mosala yango tokoma comprendre na manière nini okoloba na baninga nga vraiment eloko na osenga na d'abord na obeta sete na Yvette Kalombo na Karine Mokonzi soki bango mibale bakoyoka na soni te baoka soni ata ya mokie na ya Guy Mokonzi parce que wana baza ba grand frère na biso ya mokie aza grand frère ya Yvette Kalombo nani ya Guy aza grand frère ya Karine ozomona toyebani bandako toyebani bien po toza bana lingola ba famille yebani donc bakoko boma relation moko boye ka te mbango ntango nani ve na biso ya maître avocat ntango akufaki ya Didie mais tomona yeba nani mpasi ayaki wana Yvette Kalombo asalaki ni organisation tout ya matanga ezalaki na maboko ya Yvette Kalombo alataki yango mpo ya nini mpo Karine azalaki mutu na ye masa na ye sikoyo yaya eloko mpe ezangi nango te mpo babongisa Yvette nani eloko ezangi te mwana mai nanga eloko ezangi te Karine nga nayebi yo Karine okanga kanda te tala bato so na binoki ya bato bafinga Karine lelo bakoma bapi Karine oyebi so bafinga lelo bakoma bafana na ye Karine tia na se wana mutu na yo voilà remerciement na yo nga vraiment mingi babino det lesa ya moko bien moi ça aime na mono quand ozo rouler man attaque vidéo ne pas me filer c'est ça la nga ba jolibilité ya Nadine qui aluta Irène qui aluta Karine Zanga Jocelyne qui aluta Patricia Branco ma copine chérie Odor au Kem excellent Joël ici le million mauvais propre titre d'Akosa Jean-Paul Kapinga le roi célèbre excellent c'est Joël ici le million Fondation Guy Louton vraiment bambote na bino yango wana te na rappelle mon na téléphone te ya voilà, merci beaucoup. Là, c'était bien Kazanga. Moralité, je veux seulement dire tout ce que vous allez faire. Nous avons qui sommes. Baya lelo, binemi à lobby. Ba camarade to sekara na bango lelo to liaka na bango. Ndo ande le ba koma binemi. Ba to kana te ba sala ba mabe na internet lelo ba banel ba boso sala ba mabe. Ato ko va na kenge quoi. Yebo zoliana nani o mena nani tape ba garde fou po lobby mabeza la te po binemi na biso lelo bango de kala to zaka ba camarade to liaka to menaka to seka to tambola kati to obenga osu na ba anniversaire to yakati okufeli pe na assist out na mariage no pe na yakati na sunga ka pe na kali kambu tata ya mbongo te présence na sunga ka out na motiva ka pe tango zanga kati na laksa pe makamusu pe ya ma YouTube sala basala rabot yepo laksa pe msuma mso YouTube basala rabot mais talo ndo comme nemi nanga voilà merci beaucoup à papa Kulutu Jacob j'ai eu comme texte pour l'assistance merci beaucoup à tous pour engager Mima Ibele Poutine de l'écriture toujours allez-y vous abonner na Candy Star na Bellevue TV maman za bana mi balé consommer belle-mère na biso opération donc to beta ba vie ba 100K likolo deuxième épisode dans la monde de kitoko troisième pe kitoko quatrième lelo pe na lingeza la pe TikTok to consommer non papa lombe na bela et ça c'est plaisir voilà on se retrouve prochainement que la paix du Seigneur merci beaucoup à Exode Mikebi pour na image et puis na montage au revoir bye bye.